Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de laquelle vous suivez cette émission, partout vous êtes, à Kinshasa, en Europe, aux États-Unis, partout. Je vous salue au nom du Seigneur. Salut Nabino Nyonso, Bino Bae Bozwami, Bozolanda Biso, na chaîne Nabiso Congo Suisse. Vous s'abonner massivement, vous maximiser penza, abonnement et tonda. À travers notre émission ici, Tosungana. Notre émission Tosungana, c'est une émission où il y a la rabino, Marambo et Belé. Marambo est allé SOS pour nous Sunga Bato, dans une situation difficile. Que ce soit il y a santé, il y a études, il y a Makambo et Belé, au Boye Bikaka, au Bad Bazala Kanango, il y a Ngonde, Chan Nabiso, Congo Suisse, et ça libino émission Oyo, Tosungana, na. Ozolandanga boye anemon kumpa nazawana pona kolobela bino lelo na émission oyo Tosungana lisolo na memeli bino bandeko batata ba maman bisika nyonso bozwami partout bozwami vraiment eza lisolo ya mawa pourquoi parce que équipe na biso ya rédaction ekitaki mukie na commune alimete na 11e rue kuna commune alimete na quartier Kingabwa précisément na Sokopao et puis wapi tomona ki famille moko baza en difficulté mwana moko a mukie na kombo ya Beni Bongoi oyo aza vraiment na problème ya santé Beni Bongoi ya botamaki mwana moko malamu comme bana nyonso nde babotamaka mama ake na maternité mama kubizemi ake na maternité aboti mwana na esengo nyonso aboti mwana ya mobali mais tant mwana botamaki baki ko remarquer eloko moko awa na se a lipeka ezaki lokola deti libele bon pour le na ebandeli déjà ezaki nango vraiment grave te ba moneka eloko moko boyema selon ndenge bango balobi sûrement ezaki on dirait grave te ba monaki eloko a libele. Au fur et à mesure, moi nazokola eloko wana ezovimba et comme peut que ça la mwana mabe ezovimba santé na ye azokola na ye mais eloko wana pe ezovimba eza un peu kilo pona mwana mukie balandi pende ya Congo Suisse bolanda biso vraiment bo s'abonner bamso pe baza libanda bo benga bango boya bo s'abonner bolanda émission na biso Tosungana eza wana pona kosungana makambo ebele vraiment ya makambo ebele bato oyo baza na ba bonne volonté bato bazana motema ya ma bosunga émission na biso Tosungana na chaîne na biso Congo Suisse pour s'abonner massivement wana tozomona déjà notre boss le maître John Smao et puis na mwasi na ye maman Micheline boza wana pona biso bopesi biso nzela quoi biso nzela ya kosala ba émission à travers na bino nde tokoma partout et pas batou na ba télévision na ba téléphone partout au monde ba koyamba biso Congo Suisse ezana pe soko za posa ya ba info Rolanda biso en temps réel to pesa bino ba information nyonso ba émission ezali mais kasi na émission na biso Tosungana vraiment ndenge na yebisa bino kaka pona mwana ana ya mukie aza vraiment na difficulté makasi na papa na ye bazomi bongo na Kingabwa na commune alimete na Sokopao. Cet enfant souffre vraiment, cet enfant souffre et lo kwane bimie na sewana kala mingi te bokomona na ba image ndenge vimbi ye mwana azotambola za mukie Tosunga ye na ngonga oyo azana na besoin et lo kwane ezana mukie nano ekoli te poto yebi na te dimension ekomeli soki pe fo esimbi misisa to ndenge ni parce que le papa nous a dit que batamboli na ba hôpital ebele
hôpital ebele penza batamboli ekomiso baya o ezaka na biso te po ke na hôpital boya munene hôpital Songolo bino pe boyebi pe awa na RDC bato ya ba situation wana ba hôpital ya minene wana isengaka penza mbongo na baka oyo penza ba ya eloko wana ndenge vimbeli ezosenga mbongo ebele. Maintenant la famille aza na mbongo ebele te baza ba possibilité te bango problème bango eza kaka bazosenga na batu ya malamu ya mitema malamu vraiment o pena nzamba tia bango na mutema soka moni likambo akoka te fwa ya kaka sunga nde tomona l'international Blaise Matuidi amoni nga zalaka kaka na boss na biso maître John azana tala kaka vraiment boya en aide pona mwana na biso yo Beni Bongoi aza mwana Équateur babokulaka nyonso ezaka teke bato Équateur nde bakoki kosunga ye loko aza muta Équateur tobengi tout le 26 province mutu nyonso aza penza touché na eloko wana na ba image bomona ngo kala mingi tende mwana na vimbi azolela papa ne azolela be azani na posa mbongo te alia mais azaka na posa bat basunga ye ba évacuer mwana na ya kenda ta na étranger ya kende kozwa ba soins parce que bango baza vraiment en difficulté bino mo boyebi ba niveau mususu na ba quartier mususu esika bat bazo vanda na difficulté wana to yebi te soki esala ndenge nini eloko wana vraiment ezo peser nga monde na mona kiango na ba image bandeko na ngai ba papa ba maman eza vraiment eloko ya malamu te ata na mwana na yo okosepela te okomona ngo penza bien te yango wana babeti mbela bazosenga lisungi na bino nyonso awa na République démocratique du Congo na gouvernement soki pe muta mutema malamu azali abengi pe bango papa eyaka na mema mwana okene susu na Inde ok na ye peut-être na États-Unis ok ne peut-être na Canada ok na place ba hôpital minene eza na Maroc po bazwa basala ye intervention chirurgicale wana ya malamu vraiment ekosala bien pona ko aider mwana biso bolanda pe en image ndenge nini papa ye moko alobi a expliquer na micro na biso ya Congo Suisse po tokendaki kuna ba reporter na biso pena baza tellement makasi bazo fouiller misala makasi wapesi bango yango nde bakenda okuta na ye bolanda papa a expliquer bino mwa muke na ndenge nini alingi ndenge nini bosala pona mwana. Allô? Allô? Oh, Benjamin Jeannet. Oh, un Jeannet. D'ailleurs, qui a moulé misanga dans zakuna chez la pourquoi? Bon, mais là, tu m'as dit le pardon Jeannet nangai. Merci, mon pardon. Merci. Ils passe parce que pour nini na fandaka na tongo oyo ve na ngai papa mono ve na ngai ala moko bato soutenir na mona musique na ngai bato bazaka partout sur na na musique alanda na ngai mais le temps moi na ezaki na maladie moko to na mona ro avanti mukim ko pe mbongo ezate ti e kovimba na niveau ne bomoneli yango wana e ko sala ekisi donc vers tali qui partout to beta ba porte to lobeli mais lisungezo mona na te vers kutunga moko déjà bijan na tsaba ba photo ba otalanga ba yebi na tsona ba coupa ba WhatsApp o presque ba to ming balanda yango pe belé na beta pe porte singa na beta mais na otis ko to mona kaka lisungite yango na mona ki na kokate parce que vers otalaka ki petit nga pa bijan yo yebani na yebani mais na za mbongo tana le côté vers ko yeba nga mais na ko sunga mona otis que na mi ko le kata na télévision ba ba me ka ko mona ke même sur na travers rappel sungi ko mona na
yango posa nga pendeza ke parce point nini mwana obozo mona o toyebi lobi na été l'autre soutra toyebi te moko toyeba te lo moko nzamboka lo fati ya koma président cela veut dire que eza makambo nzambe nembo mwana pas ko koma pe président ya mboka donc passe na ki pona mwana o parce nga na bota mwana mobali il passe na luka mwana mobali na vie na nga mais na zo mwana mobali kana ali passe comme on a déjà marqué Kabun parce que la génération kana na mwana o passe na ngai donc on ka ki passe bo papa na tala mwana on nga zo souffrir boye et que ça la bien tena belle la peine na ba o bazo ka surtout ba notable la biso ya Kingabo limité ne pas les citer les noms ba notable Kingabo limité mwana waza mwana Kingabo limité c'est 11e mairie Sokopa 3 donc ba ina esika na ngai ngana za na eloko mote ngasi ko na belle pa ba notable la biso Kingabo limité na o batikali pe ba commune mususu poko sunga mona esenga te foza ka notable limité to Kingabo esenga mutema ya mutu nyonso to ki pasi na ndenge bomoni kandera paso ezali azula biso ka charge ya mona oyo à se voyager balongola passe oyo parce que tola la raté na butu donc ceux comme butu ande bozomo na okokate pini bosota ngana babata mbongo bazali lokola venanga abedashu papa yo kaka passe meka ko sunga mona oyo Eric Mandala bozap na trop ebele so na tanga ba kombo a TV zangonga mais on a 5 ans ya sukizaka ki wi to sunga kaka mona oyo mona limité Kingabo azo souffrir papa na epé azar na citera boko mona le V d'idée ikoko moko ya ba combattant IDPS force du progrès. Ok, tout le bouton dit le basou que zani par rapport à voyage à moi oyo yo sengi ba honorable pe ba notable. Ouais, le basou que zaka ki oui ceux qui batali émission ba tout ba rolanda vidéo on a bouton on a Molière TV parce que Molière TV sa chaîne oyo ba to bele ba dans tout le monde entier. Donc soit batali émission pena pardon ba t'appeler biso ba sunga mona oyo pena tellement ba sunga pena show parce que kwa nini o aza lobby ya biso to député to nana ko bima awa. Donc le balanga souke zaka ki ba sunga ina lo msolo baté. Nga aza artiste na zala mbongo sungote parce que papa na ye aza mbuto aidanga na muziki ayi na epa na ngai a toza esika nga azali mais nga nazala makokite parce que nga pe nazala difficulté ma muziki mais na ta te ko nazala passe muziki na sunga mono te donc ba sunga na mona o parce que pour lobby na to ebiti emsu ya mona ga tozo mona pa ko sunga pa bija lobby on sait jamais le basuko na nga ba sunga kaka mona ko sala nga bien na moto to mawa ko akotala image ko tala nga DJ Abidjan mona Kingabo limité na zoloba o ba noto bebele ba yebi ngai basunga kaka mwana oyo ekosala bien makasi na famille ya mwana na pe bakopesa nga mwa merci baotala ki oui na nzela ya Abidjan pe mwana na biso asungi ba numéro ya téléphone muto kopesa papa na ye pona ko benga parce que ye naza charge ya famille on a ngana sala kan sunia famille yango na sali abotami lo moka muke na sala libela wa okola exception muke alors loka muke ka lokwa libela mais mwana zokola yango zokola tie comme na niveau totali ke makoki ezate Tobito me kobenga quand même média pour tout la solution pour tous parmi les combattants to bundi makanisi carte yo il y a du progrès na o ya lisongi ba komio Nicolas Kazada yebi Nicolas Sayebi to tamo na cabine da partout ba kotimo ala do bi kao ipe ke na siji to comme à niveau ya 51 pas intervenir mon ali ba konzi na l'équipe partout ils sont simbate ngai kana TV osenga ba konzi ya mawa na tangi mutute ba konzi ya mawa mais ba commerce bana mboko mais ba passer à minene net ba kabundu alesa ba sunga pona kaya mono na lesi to bi via mono lobita sana 4 singa yo lelo na posa senga kaya ngwa comment na ena ni mona comment ne Beni Bongoy ah Beni Bongolo Beni Bongoy nde mwana na oye mwana nga va dernier malade ngo ezalaki bandaki ndenge nini kobota mangonda abota mina ngona nzoto abota mina na nzoto zeka neti mwa libele muke ezovimba pe azokona nango azovimba pe zokola nango donc bo yende bo umena e awa ou bien orimaka azaki na niveau ambandaka nde asali presque 3 ans ni pa mane boto tinanga banda yinani na sa ba démarche makokiza te ndo mona bina ka média état que combattant message nous opesa na ba notable au baza awa ba député baza awa na ko ba notanga ba komote ka lokola ndenge bino bolobi mais na ba député belé baza na Kingabo bata minene ya solo papa ki minene yango vraiment boko sunga te bon tozola d'abord pasteur baza wana nazo senga d'abord na Jeko Mulumba o les amis de Jeko Mulumba limité 11e mairie base soutenir yango jour ebaki na prison à moins ba pancarte ngani munaki mobilisateur pour na makambo yango Rigen bakonga na sina tino ba vidéo bokulaka isola iso mwana yo yeyo bosungaka ya mono susi na yango yango wana mais boza pena ba bata minene lokola ba papa Chama Kabunde alors bazali ba honorable na biso Chama Kabundu o le mano di progrès yeyo bakato pesa li sito kata mwa muke sunga biso yango to tamboli partout de simbate le mano yo force du progrès so mona leki se mele silinga partout dans l'association il faut na protéger à venir à mono
nasengi batutu ya maba sungaka ya mona. Donc souci na biteza ki ne voyage. Souci ka ba souci ya mbongo te, souci ka ba intervenir ka ya mona ici. Donc bango ba kanisa ke ba pesa mbongo ko ba toza besoin mbongo te zo posa ka mutu akoza mutema ya maba azaka 2023 po ya kotia so amena ba courante ka ko sungande yango yo. On évite message à Soukeza nini ya ba notable ya commune ya limité na Kingabwa na awana na pembeni za na nani na yo na milieu na yo. Message à Soukeza nini? Bon message à Souka na beli ba notable to limité na beli presque tous les 26 communes à Kinshasa même mutaza maluku a kolanda image mawezali aya ko sungaka ya mona yo. Et ça ba pasteur toujours kabundu alesa. On a besoin de mokonzi we pasteur asunga bato mingi aya ko sunga Denilesi aya ko sunga babeda chou ba ko sunga Eric Manda ba ko sunga mona oyo bazakari baba so na beli eyadema lukulasi bano bango zo encadrer bango ya dipogre bango oyo na lukina kutano partout na Gombe na ville zo simbati ba barrière na kina media tala solution mona oyo bagilo ando na luki solution tina ekuna avenue nguma ulukande papa na ngaki loando bokulaka bani equateur bango ba barrière moya kutano ezate na kina media basunga pona kaya mona oyo. OK, ba gouverneur a chopa nyonso ba gouverneur tu Équateur bosunga kaya mona même na bandundu même na ba province nyonso même na est ba mona kaya mona oyo basunga kaya mona oyo. Bon gouverneur de la ville papa Jantiningo Bilambaka na yebi ke mokonza biso to utaki dimanche wana e pa na ye kotala ye mais bayambaki biso te to ye kozonga be azaki soki na déplacement atape kaya mona oyo papa Jantiningo Bila asunga kaya mona oyo. OK, to za parmi ba élément ya dipogre ya fox oto bundi ba de risque longi na ngo wana tozo senga na bino bosunga biso pona kaya mona oyo. OK, na ebite lo basuka leso ezanini par rapport ya mwana na yo ndengi ozo senga mbongo pa ke ne voyage po o tshaba ngo bema ne preuve ke abasunga po ezala malamu po ta ba koloba kaka o ba loba te biso to kosunga te mais ba yebi ke vote pe kana mingi te to ebita bon nga zo senga nga muta oza mutema mawa azaka même na mawa ya ko edenga po na kendaki na siji ba bi ka ba ku intervenir senga mbongo na kepe na 50 na bi senga mbongo tout esenga mbongo muta oza mutema mawa azo engagement mona nzamba pa moyo en 2023 elo ko même na media oya ko sunga akubomba te mokilo mona te bato amabi bazaka ta Kinshasa esili. Bon numéro na yo pe bato ko tchape na WhatsApp po basunga pe mwana oyo par rapport à kesi oyo bakoki ko sala po mbongo ekota ekoki pe ko sala musu pe akoninga te mona ye mais ako sunga pe moi quelque part alors 082 43 75 483 082 43 75 483. Donc les numéros ya ngwana ile ils opérationnels kanga makati. Donc mutu no soko ko tshambongo na kesi ko ya mbala moko. OK, totolo botondi vraiment les camps combattants. Merci. OK, merci. D'accord. Bon, merci vraiment nazana mwa ndambo ya message oyo nakoki ko soulever pona ba konzina biso. Ka oya pasi tozana ngo ya mwana ba konzi basunga biso. Nazali pe moko ya force du progrès mais vraiment ils a pas si fort 2023 yango tozokende tokoloba ndenge nini bakaya boye bazosunga biso te siko tokoya kaka boye tosala makambo kaka boye nyonso ya oloba yango wana tozala ba honorable Ediel Molangi papa social. Bon papa social yango bakango yango ti mais baka yango papa social bazobenga papa social mais baka yango ya kosala social tozomona socialité siko tokoloba nini biso tolingi social o tant balobi social mwana na biso yeyo toza posa ya social. OK, lo basuka ezani bon lilo basuka ezalité lilo basuka eza vraiment ka ya mwana ba faire voyager ya exactement mwana il faut asala déplacement na mboka oyo balongola ye eloko oyo parce que ezotungisa ye soki tokomi ka 18h na yebisi yo okoyoka ta mawata elenge ya kolia fufu esimi na monoko. Oui, balandi na biso ya Congo Suisse bouti komona image ndenge papa zolobela vraiment ezosala pasi makasi ata kutu biso ba basi vraiment
libele ya taille wana ezalaka bon bato mosusu ya minene bazala mabele na bango minene mais mwana wana aza mwana moke eza kopese ezosala ye vraiment passe parce que eza awa na se ya lipeka nazomeka kolakisa bino soki nazobouge awa na se ya lipeka eza vraiment bien te parce que mwana okeye classe ndenge nini akokoma ndenge nini parce que aza en difficulté akokoma ndenge nini bino moko nde boza wana balandi na biso ya Congo Suisse bozwami partout au monde na États-Unis na Suisse na Europe na France partout bozali boya vraiment na lisungi ya mwana oyo aza na posa na bino ba papa ba maman ba yaya na ye oya mitema malamu o penza balingaka ye balingaka bana penza bino bo contribuaka toujours na bien-être à batu bo sungaka ba papa social boya eloko wana ezopese biso tomonaka on lokola libele mais médecin ya koyeba eloko wana ndenge ezopesele eza kilo mwana wana azosouffrir neka bomone na ba image wana bomone ya moko ndenge avandi azosolola azobenda mwa babiloko mais il souffre comme il est là. Béni Bongoy souffre na papa na bango ti aleki na télévision aloba asenga bino pena aide c'est que akoki lisusu te mwana azomona pasi boya vraiment bosunga biso libele ata ya taille wana na mwana muke ezalaka te ata konga mukolo na taille wana te exception ezalaka nango loba mpona bata minene mais na mwana na muke vraiment c'est impossible parce qu'il souffre boya penza na aide na ye bosunga ye tozotala bongo tomoni na 26 provinces tomoni Congo central Chouapa Katanga partout boya penza en aide Kinshasa boya en aide ba autorité nyonso oyo baza motema bomawa ba papa social bozela kaka te 2023 po boya kosunga bato komi ke na sunga po basela ngelo moya boy po en retour na zelo mo boy non yaka en avance osunga otika mutu na dette morale ayeba ke soki lelo je suis en vie soki lelo naza malamu boye lipeka na ngai kiti eza telle personne tasala kinga mama moko papa moko autorité moko asala kinga boya eda kinga ipona koma mwana mwana parce que avenir a mwana wana toyebi non te ndenga zo souffrir wana classe toyebi te soka kendaka au komandenge ni bosunga ye bakata ye loko wana basala opération wana po akota classe malamu atanga lokola bana nyonso parce que lobby na ye toyebi te akoyi pe kozala pe ministre akozala pe député enseignant akozala pe commerçant aza na avenir monene parce que c'est un enfant oyo aza na avenir na omona bongo déjà na États-Unis le mignon patron le boss mutete munele ya batete la mokonzi ya wartelo oyo mo ba wartelo mokonzi ya wartelo Elvis Alomba place aux abambote trop ndela batete la na mona bongo na France na moni Gelor Talai moi na France atanga boya na pesi bino bambote ebele na batu nyonso balandaka biso pena Congo Suisse eza pona bino eza na pona bino bo s'abonner massivement tant ba otindelo lien yo petindela mutu musu lien ndeti na likambo yo bokota yango ponzamba tsala pe makambo na kota yango yeba kosunga to sunga na émission to sungana to mona bongo les grands coordonnateurs Papi Kazadi moto benga ke Zadio asa wana pe bambote na yo olande mission kitoko ne lengi to mona bato belé le coordonnateur na biso ya Congo Suisse Kikoyosa amukome mo koma mungala tozongi na sujet pour te sabino que sujet o est vraiment très délicat faut vraiment kosunga mwana oyo Béni Bongoy azana pasi esengeli ke faut ba opérer basala opération ya libele wana we bimiana biso tozo benga ngo libele meza libele te toyebi te médecin da koyebisa biso soki eza nini na niveau pe comme parce que papa lobi akendeki na ba hôpital basenge ba mbongo ebele oyo bango ba kofuta te bino mo botali kaka na ba image na position aza nango moyen te mais quand ça peut ça biso pe numéro mutu oyo aza na posa kotina msu mbongo na nzela ya monnaie électronique na monnaie électronique bokoya pa na biso so boza posa numéro adresse boye boluki Congo Suisse et komema bino tikuna amemi bino tikuna pa papa yo muta mutama na mutu musupe yo lingaka te bayeba yo za na yo
Joseph d'Arimathée oyo asungaki azwaki pena corps ya Jésus baketia na tombe na ye bamosusu balingana bango te bayeba bango okoya kaka oluki biso bengi biso na numéro tongo peso numéro ya Congo Suisse bongo benga oyeba ndenge nini okoki kosala pour venir en aide na mwana oyo ya moke Béni Bongoy oyo azwami bongo na commune à Limete na quartier Kingabwa na Sokopao na 11e rue azo souffrir vraiment makasi to sunga venir à mwana ana nzamba okota likamu na biso yo député ozo luka na 2023 ba voter yo yaka aide ya mwana eloko ya mwana monani solution yako pesa solution na problème o ezawana ya Béni Bongoy kota makamu na ye nzambe pa kota makamu na yo tozo ba leader baza ebele na mboka toyoka bino ba boss boza ebele ba boire bino o boss intel net na limité ana ba patron boza tellement ebele na ebite so amina nando tanga na ebite na tanga nani na tika nani donc tellement boza la liste est longue hein exactement munene mwana tanga bino nyoso ezate na Kinshasa AP batambo boza ebele bayemba rabino ba boka mito mona ndenge bokena pa ba musicien bozo boka ba mbongo na ba joueur pe bisika bozwami dossier yango yo ya kopesa solution awa yo mto zana fondation na yo zana banini ONG na yo yaka osunga Béni Bongoy mwana mukie opesa ye avenir ozongisa sourire na munoko na ye na elongi na ye même pas ba parents na ye mwana oyo akoma lisusu utile na société parce que kozala bana mike ntango ozokola oza na défaut moko boye ça dépend ezaka mingi que bacamarade basekaka baninga ekoma sujet ya licho bakomi koseka mwana ekomisa ye un peu timide akoma kobanga bato ando yoka soni mingi yango biso tobengi bino boya bosunga mwana oyo po esalinga pasi na nga pe na makoki mingi eza te ya moke komona na pe tokoki kotala me tosengi bino bata mitema mawa babosa minene oyo toyebi oyo babwakaka yo moto olingana kosala moto motema bolamu oyo bamosusu babengaka bango l'homme au cœur fertile place akopesa solution yango wana pa Béni Bongoy oh l'homme du peuple Béni Bongoy est là oh ngai maman sociale papa social et prêtre de nini prêtre des monastères prêtre des États-Unis oh prêtre du Maroc oh nini Addis Abeba oh de Dubaï Béni Bongoy est là il est en train de vous chercher azozela bino à bras ouverts boya kosunga ye boya koporter ye en aide la solution ya santé na ye esika azwami po esala ye mwa malamu atanga kitoko maleme tokomokoma na suka ya émission na biso na bino nyonso bozaki branché bamosusu boye na nsima boyoka na katikati moninga afungolaki déjà connexion na ye oyo ta na katikati tobeti nde lisolo ya Béni Bongoy mwana wana aza na problème na lipeka na ye eloko moko ebima ya botamaki na yango mukie ekoma munene au fur et à mesure mwana azokola yango pe ezokola ekokoma charge baya ko porter en aide bosale opération akene peut-être na étranger soki peka ana Kinshasa na ba hôpital ya minene boye bosungi pe mwana eza peka malamu pona biso pona bino pe nzamba kopambola bino maleme yango tokoma ochite bosabone massivement na chaîne ya biso Congo Suisse bokozwa ba information ya kitoko ba émission ya malamu ba présentateur na ba présentatrice ya kitoko basi kitoko ba lava mibali pe ya kitoko ba vrai chéri ya pembe ya mwindu ya moke ya monene okuta na epe awa ausala l'émission kitoko aye wana nde pona musala pona kosala émission kitoko soki oza wana osepeli na émission obenga biso landi na ba lien tindela bino obengi biso bite ngai nde naza boye na ye pona sunga Béni Bongoy mpar na nga yango oyo Congo Suisse par na nga yango bisika bozwami ata na poto bobenga biso bosabone massivement wana tozomona pe na Kinshasa bato ya mitema malamba baza ebele mwa bamabanga ezangaka te na bato ya Kinshasa bato ya poto bisika bozwami tozomona le maître avocat Guy Niembo maître oyo aplaida 500 dossiers ashua ata na moko te badossier nyonso aganyana eka soki yo oluka foka nini soki na bara gombe otunika maître Guy Niembo ozwa ye nakebobe na famille na ngai famille Pumpa famille moko kitoko
oyo baboti ngai mwana kitoko anemone pumpa mwasi kitoko elengi na bapoile babote ya danger nape bino bambote trop bagrande sœur na ngai Dadine Pumpa, Exaucé Pumpa mon fils, Jolie Pumpa, Olga Pumpa, Ilis Pumpa mon grand frère qui est belge, hein, ya Mundele. Ah, na pesi bambote ba Dadine ba Jolie ba Bibiche bisika nyonso ozami Evodi Tumba mbote makasi licencié na biso oto bimakala mingi te na science politique na ipene ya kano ya mbiji vraiment bisika bozwami ba fibio nyonso tozala na bino na pesi bambote Bele Ange Kalumu Igete Kilundu Igete Kilundu Madame RK tobasa bongo hein. Nadine Fatouma, napesi Sylvie Meya, napesi Susumbote Nanani, Charlène Bondembe, napesi vraiment Batunios et Belé, la verdose star nabiso mon boy, la théâtre napesi Opembote. Tellement et Belé bakondi bazape et Belé mais biso tozo martelé car na likambu ya kosunga to sungana lelo komelinga lobi pe komela yo soki osunga ki muninga te lobina na osunga yo boza na adage moko to bat balbara na kinawa oh aide-toi le ciel t'aidera non commence à aider les autres yango na tanga mobutu un père elobaki il faut servir les autres un père égal et non se servir mais il faut servir les autres commence d'abord à servir les autres même à ta Jésus-Christ a mis pesa ki mitumba ki mbeka sur la croix pour nous pona ba masumu na biso nde ami pesa kimbeka so ami pesa kimbeka tende lelo ngana yo toyebi te so tozawa nde tozawa wapi yango wana ndi nazosenga kaka lisungi na bino nyonso namoni su na musika mon oncle Tati Banza place oza musika na mboka mwa musika na peso bambote ebele ya kilo Junior Pumpa Mi José Beni Dani Banza Dani na biso mon cadet na biso mwana biso asuka ye moko amibengaka l'honorable Dani Banza ngai yeyo apesi bino nyonso bambote famille tellement eza ebele bato nyonso tokoki kotanga te namoni mpe na baninga mosusu banadi na sona bajournaliste baza tellement ebele iga ntingi na maniata ye moko otala bi oh madame eske obwakaka te ozanga ozwa libanga na bwaki o me yeba mpe kosunga ta na $1 ya pamba tokosunga Beni Bongoy azwa santé ya malamu azwa éducation malamu lokola bana biso nyonso bazotanga bazwa pe diplôme bozongisa sourire na elongi na ye. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso Congo Suisse bozwa ba information kitoko bozwa pe émission ya malamu ndete émission oyo tosungana eza wana pona bino quelque soit ba problème ba suggestion osepela une émission te ou bien osepela na ngate obengi kaka lobi na nga koto lobaki bien te koto saki boye na koyamba ngo nyonso parce que po musala etala musala ezosala malamu so musala ezosala malamu fo bino bobenga boloba na bino bisika bozwami ozwi mutema malamu ebeti yo mawoyoki wa kosunga Beni Bongoy Congo Suisse eza wana benga biso landa biso na ba YouTube landa biso partout benga biso tozape sur Facebook kokozwa biso wana komela biso na zape na poso kosunga na kende kuna boya mbangu parce que Beni Bongoy est là, il a besoin de vous ngana bino partout bozwami bozwami boya mbangu na Poto na Kinshasa na États-Unis na Europe et partout na Asie na Océanie. Venez nombreux pour apporter de l'aide à Beni Bongoy nzambe akosunga bino botala susu ba image moi muke ne na oloba boyotala ba image ba position nyonso mwana azosala bomona ke azo souffrir vous appelez na sujet mususu vous appelez na sujet mususu ya SOS bien lisolo benga biso tokoya wana tozapo na bino émission oyo eza kaka uniquement pona bino ongani na zaboye bakotela yanga na ndaku babeta kinga baviola kinga viola obengi biso toya tokosunga yo po émission biso za nini tosungana tosungyo lelo loipe yo po osunganga loipe kuna omona pe la pulga osungi epe eza pe mabete osunga tokosungana kaka donc bosunga biso émission oyo eza pona bino émission numéro eza na affiché bokobenga ba suggestion eza ebele oza na problème obengi ya santé ya kolia ya kelasi ya bana batangi te
kuna ndako ekweyi na érosion kote navandaka mai ekotaka fulu eza pembeni boye nazopema bien te boye nyonso toza wana mpona bino tokosunga bino maleme nzambe akosunga parce que balobi petit à petit l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Yango wana tokomi na suka ya émission na biso na sima ya caméra tozaki bongo na Igor Ntingi na montage Fabrice Lundombi azana ka pona kobeta taka dactylo les cordons de cordon Kikoyosa, sans oublier le boss de boss, le maître, yaba maître maître Jonas Mao na mwasi na ye maman Micheline ba bisou mwa ba bisou yangwana bo partager to moni pe l'international Blaise Mantuidi ton oyoka komono zo na raisonner léopard no raisonner zamba osunga kaka tokene toujours liboso bo pesi biso espace na bino nyonso bolandaki biso bozala dessus te bozala wana bozala branché bo s'abonner massivement bo tindela bandeko ba cousin na bana ba 5 ba okota parce que émission eza yango centre eza yango ya mabete tolobela mabete eza kaka ya kosungana boyo so maman muteme beti ote mwana soka tali aloba maman est-ce que tu peux aider ces garçons, c'est mon ami, il peut être quelqu'un dans la vie. Merci beaucoup nga wabino anemon pumpa nazaki bongo liboso ya micro pona kolobela bino émission oyo ya tosungana SOS oyo sunga bato nyonso bobenga biso bobanga te o soki na bengi peut-être bakobimisa elongi na so po boyeba bimisa elongi no to kobomba to kolobela biso to bombi elongi no to bombi pe kombo adresse tokozwa bato baza posa na bino bakoyaka pa na biso Congo Suisse oya vers bino ngana bino tokutani mikolo oyo ezali koya na numéro mususu na kolobela bino tokutana bisous. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.